Ce tobito ça la histoire ya Congo, tous un livre qui doit parler du Congo, cimetière à Kitambo azali mémoire historique. Po bokoya na bakaye bokomi ko noter ba historien bakomi ko noter po bana ya lobby bazo moya kotanga. Parce na telemi ezali tombe ya papa na mama o baboti papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba. O bazali ba koko ya président de la République. Soki boke quelque part kuna bomona cimetière papa Kimba. Papa Nani ba martyr o ekoma lolo stade de martyr. Soki bo poussani to poussani bomona quelque part tombo o eza awawa ya général Bobozo. Eza quelque part wana ya général Bobozo. Tombo ya général Chikeva eza pe wana. Papa Ambrose o abotola epé roi Baudouin tombo neza côté ya bureau. Tombo ne bembe moko ba tuko kundangwa. Bazo lela bazo koya bakao. Ba tango ba kobima ba bosani moyi mais ba koya ki bakao. Yango bakoko na so bazalaki tango nyonso bazaki na ba problème bande ko ya na ba cimetière ko senga lisuni na banzambe o ya biso basalisa bango. Yango ba eba ko batela cimetière ba ki pe na makambo ko tumba bembete. Bomoni cimetière oyoyo efandisi bato ya minene awa. Eza pe na commune Ngaliema. Et d'ailleurs commune Ngaliema eza pe commune escale efandisi tata mokozamboka na biso. Mbote balandi bokola na biso partout dans le monde entier à travers Congo Lisanga télévision. To pesi mino penza mokolo elamo, lelo penza na cadre kaka ya ko tambola ya ko pesa mino penza information. To ki penza na cimetière ya Kitambo, o ezali penza cimetière ya Liboso oyo etongama o ba kunda bandeko na biso na mboka na biso Congo surtout na ville province ya Kinshasa. To ki ya penza na mbuta Chikeva na cadre ya ONG na bango be na Congo o penza bango ba ko tombola papa Simon Kimbangu ba ko tombola baindo penza to yaki awa kotala ndenge ni penza cimetière Kitambo ebeba ndenge matiti elonama ebele soin nango penza ezalaka te et pourtant cimetière Kitambo o ezali parmi ba cimetière historique o penza bakunda bato ya ndenge na ndenge penza batombola mboka na biso surtout ba 4 martyrs Kimba na Nigeria bakunda bango penza penza ezali cimetière moko historique kasi bureau nango ezalaka te ne bino mo bomona ba image ndenge bureau nango penda ezaya ko beba bureau ezalaka te kasi ONG bena Congo ba penza kotonga penza bureau ana kati cimetière Kitambo ko bongisa penza cimetière koma pena eta malamu atako baloba penza ke totika ba wei bakunda bango na bango kasi bena Congo ba ko honorer penza cimetière ya Kitambo ba ko honorer bandeko na biso penda ba wa penza o esika bango koma ki pena mabe na kokata batiti na kotia ngo penda propriété to sikino bolanda penza ndenge longi mbuta Chikeva akoloba penza moko lelo epi tozongi bongo na sima. On est aussi. Où est-ce la cimetière? On a bureau à cimetière. On a une image, il faut que ça frappe. Oui, c'est donc, auto ça n'a pas propre moyen à biso. Donc, ça n'a pas de bon mazadi. La cotisation ONG na biso, il est toujours bien. Donc, ça n'a pas propre moyen à biso. yango wana bomoni po nzete osoke koye buka ba pierre tombala batute mais to photo zong sango à l'état ndenge to kuti yango ndenge to kuti ambalo balo to comprendre ndenge to kuti voilà quoi to pesa ki Rachidi nous pendant loué kiti 200 francs la journée pour vendre la pendant loué kiti 200 francs la journée. Donc nous voulons tout valoriser pour la mission. Nous allons pour intérêt moko X ou Y quitté. Pour la biso intérêt na faisant honneur, il y a bakoko na biso na bureau tout ça mais ça la bien parce que comment va cimetière privé nous a confort, cimetière public nous a mabé. Faut que comme valeur pour bateau bazo sala base en confort. Idéal na biso. Base à la doté d'un bureau, ordinateur, imprimante, scanner. Et puis base à la caméra de surveillance. Et puis tout ça clôture na Philippe Barbelé pour na ba profaner sous ba bidonité. Donc idéal na biso to lingi to cartographier cimetière à Kitambo ndenge zaka na poto. Moi j'ai fait 20 ans à l'étranger na mon ndenge makambo zalara.
tolingi ke soko ye na cimetière à Kitambo par exemple il y aura des quartiers Papa Ambrose oyo azwaka épée à Roi Baudouin. Donc soko ye na bureau ba émission de konozo luka aza na quartier Ambrose numéro boye idéal na biso côté monsieur un peu vide na cimetière à Kitambo et kunda masu na désordre boité déjà ce cimetière est en désordre mboka pe za na désordre. Donc idéal na biso côté wana ba voiture ba na pe ko kota ekoti ba koti tine to mona na poto ba telemi confort bazo kunda mutu na kimia idéal na biso ngo mais tozo sala makambo na ba propre moyen na biso. Tozi aide à l'état toza ONG tozali activité politique toza ONG donc organisation non lucratif donc toza bongo donc tozo sala ngo parce que ana cimetière IDPS azati ana cimetière MLC azati FP azati pour moni bato baza awa au mona tout maman waza muta IDPS amuta MLC au mona mutu ya PPRD mais ba so na terre on a Kenya. Donc AAP, toujours solango parce que ni les athées. Mais et l'autre toujours c'est parce que ma consommation faciliter les tâches. Il y a aussi la moussala pour cela, je dirais coup de chapeau dans ma consommation capo. Na sérémonie sur bagina on a préoccupation dans bango balabi. Toza wana, vous la bénédiction na biso, bosala. Le lopé soki babi pe mon consommation X ou Y ayepe pour aider biso, to robo yango te pour aider biso te. Azo aider bato nyoso baza awawa po awawa tendance ezati po a bato nyoso bazali ndenge moko donc ce moabi e bozangi ni auto za na besoin ba pau po bato ba pesi so don ba pau to ko sepela bon na besoin ba machette po to ko kende kuna bo mona nde to ko salsa salongo ya ko katani donc to za pe na besoin ba instrument ba machette ba pau ba nini po na ko salsa musala cimetière le mbule zoya tolingi te matite bota eza pe loko ya mokolo moko te tolingi ezalaka tout moment tokobanda koyaka donc ce pe mutu moko bi bon boza na besoin bateni oui to na besoin bateni mpona bato bazosala bazalaka mai na bateni ozomona donc voilà yango bomoni batravaux assainissement tozosala mpona kovaloriser bakoko na biso parce que mboka oyo cimetière ezalaka na valeur te eza mboka ya kokufa oyo bazali awawa bazali batu ndenge chrétien bakosaka batu te laisser les morts enterrer les morts non bato bazali baza vivant bazomona biso bazoyoka biso bien que biso tozomona bango te biso bangunza toyebi yango etambolaka bongo mais malheur toza nango parce que christianisme ekosi bacongolais eyesi bango laisser les morts enterrer les morts yango bafamille ebele baabandona batombe ya bandeko na bango. Travail tout ça les avait travail éveil de conscience et un travail à sensibilisation pour l'obipé bino bande qu'on a biso bon continuer le même travail toujours ça. Donc cela veut dire biso to sali to lingi ka kateboya le 1er août mais eza la continuer nga avana na poto so ke na cimetière no so poto otuni mutu avana na poto akoyebisa yo na cimetière no so poto mikonyo so mindele ba ka kosokola ba tomba bande ko na bango na zama na ba vidéo na ko pesa bino pe bo projeter bo mona yango aza wana na mona déjà juif azo samba na tombo ya ndeko na ye bato ba yela bino bible ba samba na tombo bande ko na bango. Donc ceux qui boyebi ko pesa valeur na bato baza te mboka na biso ko tambola te bénédiction na biso liboso ko banda na ba o bazali a bango nde banzambe na biso nzamba za moboti na yo nzamba za muto aboti yo nzambe za te tata moko mandefu ebele avana na kiti moko boye il fait rien très fatigué fainéant à ça que l'on monte. Donc bien à Congo ezali mouvement moko ya éveil de conscience ya bayindo ka ya RDCT bayindo nyonso en général partout. Quand on dit Congo, engolo batemu Congo ya ba Congo. Non. Congo elingi koloba ba yindo, moyindo nyonso. Yango fumu kimbanga lobaki, je suis venu libérer le Congo Kachopa dispersé partout dans le monde. Na Kiba ba Congo bazali, na Martinique ba Congo bazali, na Amérique ba Congo bazali. Donc bena Congo exactement makambo ba bandundu ba Congo te. Wana komi ba mouvement moko tribal et élitisme. Nous ce n'est pas ça parce que quand on parlait du Congo même histoire les allés prouver en haut Tchad des Congo, Burundi des Congo à ce moment-là identité coloniale autre ça dans ba frontière coloniale les allait quitter Rwanda ba benga au Congo Burundi azalaka te République démocratique du Congo il y a 2 millions kilomètres carrés et ça l'a quitté. Pour la République démocratique du Congo nous on n'a pas créé la République démocratique du Congo Congo na so ba ebeki de Congo Kachopa voilà un peu oyoyo. Tout ça donc biso benako un mouvement d'éveil mouvement humanitaire tout ça quoi si c'est batuna humanitaire
toza ko réveiller bande ko na biso pour ba prendre conscience bazonga na bobiso yango démarche na biso bomundi biso na ba cimetière to kene même kuna bomona ba ne bon ça salon nani asaka yango yo bo isara po cimetière sera propre ça bien tout ça aussi libanda et cimetière kitambo ça bien tala boye comme propre yango tolonga po baperi bazawa bakoko ebele bana kasi talaka yango tosala musala kaka tosala ya salongo munene oyo tosala eza salongo munene eloko tosala eloko eboma biso na babulo bapau eza te banini bamashete eza te twana gouverneur ajali gentili ngobila kosala ata makambo ata bapau oyo te tosala yango bona lobani bakonza mboka basunga biso tosanga bapau oyo na bamashete eza te bakupukupu ya te tala siko nyonso to azamba deja elongwe eloko ezanga biso bakupukupu eza te bakombo nini kutu eza te pau eza te sikoyo eloko moya malongi eza te toya bagouverneur bazali bapau etekama combien mpo batika biso ata tosala propre cimetière kitambo okotelema mpe likolo ya kafo otali moto aza kuna omoni ye abengi oyaka sikoyo message ezani mpona bakonzi ya mboka oyo bazolanda mais message ezali mpa bakonzi ya mboka tolingi propriétaire ya cimetière so ya kitambo cimetière kitambo ekenda mabe cimetière kitambo bamiyibi basalaka boyeboye te cimetière kitambo ya bongo te eloko twana kaka na pose mpa bakonzi basalisa biso bapau eza te bamashete eza te ata mwa bateni mo boye ya kosalela mosala kati ya cimetière eza te baede biso eloko twana yango mposa yango wana tosala salongo oyo na kati ya cimetière oyo ezali premièrement eloko ya liboso baliboto na biso aza awa ngai papa akufa aza awa mama akufa bakunde awa yaya akufa aza awa bana nanga mpe oyo nakufela mosusu baza awa na kati ya cimetière oyo tu mpe baza oyo bakufa oyo nyonso bazaka batoujur bandeko na biso donc eloko oyo bena kongo aye nango kati na cimetière kitambo eloko ya liboso na félicité premièrement daki bolingo oyo na affection oyo alakisi kati na cimetière kitambo cimetière daki gouvernement eluka eyede ye etie maboko mpona eloko oyo premièrement oyo azosala oyo donc eza eloko ya liboso félicitation donc mita cimetière ezalaki salite makasi cimetière ya nini oyo ya kitambo mais atala sikoyo nio eza otelemi awa ozomona mpe moto aza te kuna donc okoti boye daki ozomona mpe daki kavo daki koto bakunda moninga omoni moninga daki koto badaki propre koti mpona nini salongo bango bazosalisa salongo batya ye loboko na idée na ye oyo aye nango daki basunga ye bazika baoutillage bapesa ye mpo daki acontinue daki idée oyo aza nango oyo bato mpe baza exemple mpo na ye papa moi mutu nyonso akobakisa mpona affaire à 100 jours à chef de l'état lansaki tomoni basali basoti mouton na 100 jours okosenga nini mpona gouvernement epense mpe mpona cimetière bon eloko nasengi kaka na gouvernement oyo ya biso daki epa chef de l'état etaki nga mpe naza congolais oyo nyonso tosala eza nyonso na 100 jours déjà eza mpe nyonso tu oyo tobenga nini awa kutu biso tobi tolakisa okutu premièrement koko na ye aza place wana keke pa place wana toswanaka yango mais ezaka salite te mais oyo mosusu etikali kote omona kutu eza bafulu daki bamatiti banini oyo mais etaki aza chef de l'état eloko dofélicité ke aluka mpe na 100 jours mpe ameka bakanisa mpe bacimetière bameka mpe kobakisa bacimetière mamekotala soe na kati ya cimetière esala so masebo banini kufakano na kata bato baluka cimetière oyo yango bena bazoluka bayaka so baya babengani biso awa papa yango loba mwa ndambo loba mbuta bon mbote d'abord na bokoko na biso cimetière eza esika evandi banzambe na biso
nzambe pa na biso aza te oyo na mandefu ebele avandi na lola te nzambe aza moboti na yo ntango ozoyeba koprendre so na baboti na yo nde ozozwa lipamboli yango bakoko na so bazalaki ntango nyonso bazalaki na baproblème banda koya na bacimetière kosenga lisungi na banzambe oyo ya biso basalisa bango yango bayebaki kobatela cimetière baki mpe na makambo ya kotumba ebembe te mpo bato batumbaka ebembe nde ezalaka mindele mpo bayebi valeur wana te bien ke lelo mpe bakomi kosala bacimetière bomoni cimetière oyo evandisi bato ya minene awa eza mpe na commune ya Ngaliema et d'ailleurs commune ya Ngaliema eza mpe commune esika evandisi tata mokonzi ya mboka na biso donc commune oyo so botali cimetière oyo ezali papa Mulumba Alexis na mama Kabe na Agnès bazali couple oyo ebota mutu oyo azali père de la démocratie pa na biso papa Etienne Tshisekedi bozomona déjà soki boke quelque part kuna bomona cimetière papa Kimba papa Anani ba martyr oyo koma lelo stade de martyr soki bopusani topusani bomona quelque part tombo oyo eza awawa ya général Bobozo eza quelque part wana ya général Bobozo tombo ya général Chikeva eza pe wana papa Ambrose oyo abotola epée à roi Baudouin tombo eza côté ya bureau donc na cité ke wana OK place na telemi ezali tombe ya papa na mama oyo baboti papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba oyo bazali bakoko ya président de la république yango tant tozotuna bainformation batombe bayebisi biso na bata cimetière bango wana nde baboti papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba oyo lelo azali le père de la démocratie oyo biso nyonso areveya biso na matière ya démocratie état de droit oyo lelo aboti président na biso actuel Félix Tshisekedi non eza kaka mpo na bango te mais eza mpo na baza ebele awo baza bagrand na mboka na biso bamarke histoire nalobi ke bango pe bazo faire partie de notre histoire soto ke kuna tomona tombo papa Kimba il fait partie de notre histoire boke kuna tomona tombo général Bobozo il fait partie de notre histoire tomona tombo général Chikeva il fait partie de notre histoire tomona tombo papa Ambrose il fait partie de notre histoire pour vous dire que le cimetière à Kitambo n'est pas notre n'importe quel cimetière c'est un cimetière historique il y a notre histoire ici. Donc le leçon na moi na tuninga bon oyebi Etienne Tshisekedi na betela rabino wana oyebi président otozana lelo babotine bango ce tobito ça la histoire ya Congo tozana livre qui doit parler du Congo cimetière à Kitambo azali mémoire historique o boroya na bakayi bokomi ko noter ba historien bakomi ko noter po bana ya lobby bazo moya kotanga appel na yo ko lancer ndenge nini na bandeko bazana posa ba intégrer bena Congo to bandeko bazana posa ba compagnie vision nalingi na signifier le mot très bien Bena Congo n'est pas un mouvement politique ngai mo naza politicien te bomoni ngane na lati naza ngunza mais Bena Congo eza ONG tout simplement o eza ko militer pour na éveil na biso pour la crise identitaire autozanango elongwa to ba ko pesa valeur na bakufi na biso Bena Congo eza ko agir d'une manière aussi humanitaire d'ailleurs boromona torobana même ko aider bana na biso tozo benga ba shege baba na ko prendre ba métier tozana kata association na biso bato bayebo sala bijouterie bato bayebo sala kimaçon bato bayebo sala to apprendre bana biso ba métier alors tozo sala appel na tout congolais na conscience azomona ke mboka opo etombwama il faut toza lisanga moko aya ko intégrer Bena Congo na idéal ya bokoko na biso poto somoya ko tombola mboka na biso to memango liboso parce que Congo ko tombola mpe ko bungaka na prise de conscience au monde est-ce que la tenemi ba tata na mama oyo o ba bota papa Etienne Tshisekedi je me rappelle une fois tant où Laurent Kabila yaka na pouvoir alors à cette époque là biso zaki ba jeune étudiant to kendaki na stade Kamanyola to zoyemba la Zaïroise parce que papa Etienne Tshisekedi azala quitté. Alors, tant au longo wana, to yen anda kune la limité, Etienne Tshisekedi da bimi. Alors, phrase moka lobela biso, changement de mentalité, prise de conscience. Alors, si tu prends la prise de conscience, tu comprends que mboka opo tombwama, il faut que chaque Congolais a contribué. Chaque Congolais a yeba pourquoi ça Congolais, pourquoi botamina mabele oyo. Makambo tozo mona lelo ko sara lisusu te. Mutu ko sumba ko salate, mutu ko sala boya ko salate. Congo ko changer ka na mitu na biso. Yango monike toza awawa tozo sala makambo oyo po ba kufi o bazali awa po na biso baza vivant. Il n'y a pas laissé les morts enterrer les morts ndenge ba chrétien ba lobaka. Po na biso bango bazo mona biso ba benisaka biso. Yango tozo bana d'abord ko bongisa Congo na kati ya cimetière.
cimetière comme propre tous même na ba projet ko cha quartier soko yé na cimetière oyo ko lukande ko na yo oké na bureau ba yebi choisa na quartier papa Bamba par exemple na quartier papa Ambrose par exemple le tout monde a combo ya papa Mulumba Alexis pourquoi pas ko tout petit quartier combo papa Mulumba Alexis toko tia ba logiciel o ba tombe nyonso ko zala numériser na numéro ndenge za na poto ozasu na problème te mende ko nanga bakunda ye nazo mona te ndenge nini oké na bureau ba yebi shoke non kende na quartier boye na quartier Bamba papa Bamba quartier Bobozo to quartier Chikeva to quartier Mutubo peu importe il y a quartier Kimpavita quartier Papa Mpadi kende kuna hormone ndeko na zawana ba quartier on ko ça côté musu kuna tozo mona za vide to sala ki de telle sorte na l'état na ba konzamboka po mituka ekotaka ekoma très bien côté tondi bakunda su batute bakunda su batute na kafouage negezo salama ozomona bureau ezotongama to bandi déjà makambo ya bureau bino mo bosaki na biso wana to bandi ko tonga parce que to pesa bureau ordinateur mais je précise cimetière eza politique awawa IDPS azati awawa palu azati awawa PPRD azati lelo tokomona même maman na biso azaswaki mutu ya IDPS o wana landi kuna za mutu ya palu au mona jamais ba koswana cimetière eza na tendance politique cimetière eza kaka bato nyonso babenga bango bawe bakufi alors biso ndenge tozali awawa mutu nyonso akoya po aepole biso na makambo tozosala tokosepela mutu nyonso akoya koepole biso autuni biso bozozanga nini oyo tozozanga bapau tokosepela po tozobundana mpo na bainstrument akosala misala ekozala esengo mpo na biso mutu akoyela biso bamashete mpo na kokata banzete mosusu tokosepela mutu akoyela biso basaki ya nsima mpo na kobongisa meme bapierre tombale mosusu eza kobukana tokosepela toujours mutu akoyela biso bagan tokosepela mutu akoyela biso bateni mpo bandeko balata balongola bilamba na bango ndako tokosepela mpo bato awa bazali awa tribalisme ezate na cimetière régionalisme ezalité identité partisane ezalité bango nyonso bazala moko kaka ndenge moko ok déjà tobandaki kuna bomonaki to nzete moko eza wana soki tokati nzete wana mire wana ekwei ebuki batomba bato alors mpona koevite tobandai d'abord kolongola bapierre tombala ezalaki likolo mpona kosécurize yango tokosomba susu saki ya nsima mpona koconstruire bapierre tombala na ntango tokozongisa yango lobi tokokata nzete wana tokotia bachevron esimba mire wana mpo eza beton ekweya te mpo epermettre à partir ya likolo tobandi kobuka yango ebandi kokita mpo de telle sorte à partir ya lundi tobandi komata bureau toza na soutien ya mutu te Bena Congo toza na soutien ya mutu moko te tozosala ngo na ba propre moyen de poche na biso na ba cotisation na biso et puis balongo bazopambola biso donc mutu moko te aye kopesa biso mbongo même le nde toza aso mutu apesi biso mbongo donc so apesi biso mbongo akopesa biso te pona to koma na tendance à supporter te biso supporter so ka cimetière pesa biso mbongo pesa biso nini eza poto bongisa awawa donc Bena Congo eza nango te Bena Congo eza ni eloko moko politique te Bena Congo ezaka ONG oyo ya conscience ya prise de conscience soki mokonzi moko député mokonzi moko boye soki nani asepeli koya na bapao tokondimango tosalisi misala tokonsigne yango na bureau kuna etikani mpa bata bureau mpo lobi ntango tokoya tozwi yango lisusu toana besoin totia bafile barbele tosalaki contour ya cimetière mobimba ezali 2 km 100 donc 2000 mètres 100 2100 mètres. Du coup, tu as besoin de fil barbelé. Pour la police, ezali awawa. Azwaka moyen de traquer batou. Et puis tu as besoin de courant. Na butu courant faut pela po bango ba monaka. Police ça en face à monaka. Tu as besoin de caméra de surveillance. Na poto cimetière ezaka caméralisé. Donc pour mon police ça tu as caméra de surveillance tu pesa par police. Pas bureau te po bureau kanga na 16h to chango wana po ba bureau de bazar veni na PC bana Motorola na bango a monika mbala moko abengi ka lobi
okende na coin boye okende na quartier boye moto azosumba baye bakangi yo parce que na loi na biso kosumba kobuka kosala profanation eza condamnable na loi mais yo moko yebi police po akanga fo aza na preuve bakanga mutu sans preuve te mais caméra ekopermettre aza na preuve po so otie monoko abitala yo osumbaki elongi no yo bakangi yo bon numéro ezoleka lelo na se ya image bobengi biso bobenga oyo azali administrateur na biso mbuta ndosima ou damien bobengi ye ya koyebisa bino comment même adhérer na Benakongo ndenge mpe bokoki soutenir biso toza na besoin ba matériel pour na misala ya kosala ba travail assainissement to na besoin nango to na besoin aide nyonso o mutu akomona na bonne volonté na et d'ailleurs tozo sala subo pour na nini tolingi chaque citoyen congolais ayaka le 1er août te ayaka continuellement kotala ndeko na ye bokoki koya te kokunda bandeko na bino bo abandonner tomoni ebembe moko ba utu kokunda ngwa bazolela bazokoya bakao ntango bakobima babosani moweyi mais bakweyaki bakao oh papa ntango babimi na cimetière laissez les morts enterrer les morts mais akweyaki kao awa siko biso tolingi ke moto ayaka ata après une semaine après 2 semaines okati matiti ya ndeko na yo respect banda kopesa na bomoi continue mpe kopesa ti na sa bakufi ozomona c'est ça eloko biso tolingi batu tala niveau profanation déjà batu oyo cimetière na bango ba commission ngo poubelle baza sous batu te banyama kuta ko sala boye te comment biso to ko sala boye après tant tozo okunda bato tozo koya bakamba ki to lobi papa mama tala déjà ni bozo sala bango omoni pesa ki premier choix na biso ya ko sala makambo oyo assainissement na bakonza boka ndenge toza tosengaki autorisation pona ko sala yango ndenge nazoloba toujours na ba petit moyen na biso botala bino moko Mahamba Alexandre, décédé le 2 juin 1963. Pardon, 66. Tant que mon stade de martyr wana bolobagawana, bobenga ngo stade de martyr, ezali pona na 1966, batu oyoyo, soi-disant, na gouvernement à l'époque, bakizaki bango na conspiration contre le chef de l'État, le fait maréchal Mobutu. Bango Mahamba Alexandre. Tala ndenge bakunda ye tala condition ya tombo na ye yango ozomona même na ba projet na biso ya otozo sala ya kobongisa cimetière ya Kitambo batu oyo voire même faut bazala réhabiliter pourquoi parce que bazo faire partie de l'histoire ezali âme ya peuple wana bokomona appelle sous esika papa bamba yeyo donc bana papa bamba botala tombo ya papa na bino na condition ezaleli azali ba figure oyo moko ba figure ya mboka na biso ya histoire ya mboka na biso tombo ne koza na état oyo te tombo ne foza na respect na valeur na yango au même titre pe papa Mahamba Alexandre yango bomoni donc voilà cimetière à Kitambo za n'importe quel cimetière était eza ko regorger minimum historique pour na biso eza cimetière ko tokoki kotumba yango te tokoki kotonga bandako te po to faire disparaître histoire na biso peuple oyo azanga histoire aza peuple moko voué na disparition boya kotala susu tombo ya loba wana kufa kufa te bakunda ye vivant Mahamba ok ndenge nazoyebisa bino d'après l'information toza nango moko na bango bakunda ye vivant akufaki te bakangi baso bango nyonso baza bana cercueil te bazaka na libulu basaleli bango oyo papa Kimba Evariste ye aza awa oni papa Kimba Evariste oyo papa Anani Jérôme bato badiembikaki bango na stade de martyr na 1966 donc bango ils font partie de notre histoire yango cimetière à Kitambo eza cimetière ya n'importe quoi te bino ni chose une fois nazaki na Vatican na Rome na Italie nakenda na cimetière historique ya Rome namona tombo ya pape Pie XII namona tombo ya bampereur na bango namona batombo na bango cimetière historique na bango ça n'a rien à voir na oyo so otali cimetière ya Rome eza lokola ville cimetière à Rome eleki même commune à Lemba ya Matete na limité na kitoko cimetière historique à Rome eleki commune à limité na kitoko eleki même commune à Gombe na kitoko na propriété ça je vous dis vrai
Dans un moment, il y a solo. Cimetière, il y a Rome. Historique, il y a Rome. Je suis allé là-bas. Nengeka ba tonga yango. Ba cartographie na kati. Eleki ville ya Gombe. Eleki cité Mama Mobutu. Eleki Lemba. Eleki Limete. Eleki Gombe. Eleki ba quartier belé à la ville à Kinshasa na Kitoko. Et ça caméralisé. Très propre. Aux hommes. Et là, bango ndenge bazaleli. Donc les sous na liboso bon mona suba généraux musupe bazali. Bon mona ki général Oleko. To l'accès bino kuna bon mona pe ba général Bobozo, bon mona pe ba Chikeva, baza ebele, bon mona ki ba koko ya notre président papa Félix Tshisekedi. Donc bato ba boti papa na Etienne Tshisekedi. Bango pe baza kuna. Donc ils a pas n'importe quel cimetière. En fait, on connaîtra le problème il y a guerre entre Rwanda et Congo. À l'époque, il y a notre cher président Laurent Désiré Kabila. Alors, les militaires, les Koufaka, les policiers, les consorts, les Bango Awa. Tout le monde est délabré. Tout le monde est profané. Normalement, il faut faire un monument Awa. Dans la mémoire, il y a des militaires qui ont Bango Awa. Parce que les bâtons ont été maquillés dans la colonie. Ils ont mérité quand même honneur. Il y a un cimetière à Kitambo, pas n'importe quel cimetière. Les cimetières ont mérité vraiment hommage à moi. Il y a Kimba, Papa Kimba, Papa Bamba, Papa Anani, Papa Mahamba, Bato Bomaki Bango na 1966, na actuel Eskabomo na Rasta de Martin. Tout le monde peut tomber. Il y a Bakoko, il y a le président actuel, Papa Félix Tshisekedi. Tout le monde peut Papa Etienne Tshisekedi. L'une des figures, il y a la démocratie, il y a Mboka Nabiso. Alors, comme je vous disais que le cimetière à Kitambo n'est pas n'importe quel cimetière. Les cimetières Oyoyo, ils ont regorgé l'histoire Nabiso. Torolax Sabino peut un jour tomber à Papa Ambrose, ou à Botola Roi Bosnois épée. Et voilà, dans le même cimetière, la profanation. Bota la liboulou ou ya batune babuka. Boko zongo bande konanga, liboulou ya batune babuka. Tout cela parce que les Congolais ont négligé tombe yande konaye. Tout à l'heure, baoutu ko sumba, mutaoutu ko sumba. Tozo sa salité, atolongo la salité, mais mutaoutu ko sumba. N'est comme habitude. Il y a un moment où on a l'idée de clôturer, toute la caméra de surveillance pour lutter contre la profanation. Pour la loi congolaise, ils ont condamné. On les a dit tombeau, il y a le général Bobozo. Dans la mouton, on a Kwanga nae, atili bakasa Kwanga. Zong. Dans la profanation. Degré à profanation. Comment Mboka na biso ko pambola? Mboka ko pambola matin. Pour tombeau, il y a général Moko ya Munene. Azali livre de figures, il y a armée na biso. Na roye Sabine Lokomoko, na France. Navire de guerre na bango babe nango char de Gaulle. Aéroport na bango babe nango char de Gaulle. De Gaulle agi général, agi pe chef de l'État ya France. Yé mutukuta sala la réforme constitutionnelle pour la France. Comme un système présidentiel au bazar nango lelo, système politique au bazar nango lelo, c'est le général de Gaulle. A ça qui réforme en 1958 pour France à Komanango. Alors, Botala Ao, ça c'est le général Bobozo. Tala mutaoutu kolia kuanga na ye. Cimetière comme hôtel, est-ce que batu bachaka batu bazemi? Ao. Bazemi est belé sur 100% na Congo, 60% na cimetière. Tala Ao. Salité. Yango j'attire aussi attention à la famille à général Bobozo. Vous portez un grand nom. Il y a Papa Nabino. Beaucoup de gens n'ont jamais tombé Papa Nabino dans la profané. Ce que nous faisons à Bénin Congo, les alliés pour révéler chaque citoyen congolais. À prendre les charges et la responsabilité à Moué Inaye. Et que Ayaka, le premier outité, mais Boyaka, à tout moment, qu'on katamatiti, qu'on prend des soins. N'a pas poto et salamaka. Va passer à Bakosabino, laisser les morts enterrer les morts. Bato ba yela bino bible ba sala kayango. Bota la tomande eza rotoboka. Bomonde eza rotoboka. Pour filmer, bomonde dans la décret à profanation. Chikeva, général Chikeva Chizita Simbeni. Azalaki parmi les premiers parents à Congo. Quand vous avez un canceta, pour la moisi à parachuter dans Mokili. Dans le monde, basi bazalaki pe basoda. Mais pour la moisi babou a un avion à Kita, ils sont en Salamara na Congo.
moi ça liboso na monde a parachita na mboka na Congo muta forma ki moi si wana yeyo seta wana batu ba para wana ba ya yeyo ye aki directeur para Afrique centrale général Ikuku azaki commandant du camp bazalaki à l'époque Ikuku Chikeva Danga et consort ba formé bango na Belgique ba no kengela palais royal ba formé bango na Israël ba formé bango na France alors tangu Mobutu azo au pouvoir donc baki ba premier militaire contingent ba militaire ezalaki kuna bango nde bayaki po bapesa élan na armée na biso c'est alors que yé muta liboso muta forma Mobutu po Mobutu a parachuté un avion yé muta boka Mobutu na Israël Mobutu a quoi na mer morte yango bandolo ba Mobutu premier parachutiste du Congo mais ce n'est pas Mobutu premier parachutiste du Congo za ba Chikeva ba Ikuku ba Danga et consort mais yé ne mutu asali seta po ba parachutiste bazala ba fille para net général Sassa l'actuel général Sassa muta formé yé muta sala bengi Kotakoli po ba commando bazala le général Mayele pour comme lieutenant à l'époque il faut ezalakate mais pour comme lieutenant faut bimana Kotakoli yemuta kota Mayele na armée a formé bango na Kotakoli Mayele a bimi lieutenant a formé Nzimbi a formé major Gami ou a formé qui première promotion à Sarma na Baki na Mwanda major Gami a formé major Mpika Ye donc il est l'un des pères fondateurs ya armée na biso pour tous alelo na armée moko digne ya batu fo izaye Chikeva Chinzita Simbilila le général Chikeva tombone pezali awa donc yango bozo mona ke Kitambo eza pas n'importe quel cimetière et na raison wana biso bena Congo tomona ki utile to bana action na biso na kati ya Kitambo pour to garder mémoire historique ezali awa pour na bana na biso pour na bakoko na biso et de génération en génération ce qui est pas si pour na biso profanation bon tout ko suma tout à l'heure awa bazo bukaka bani tout à l'heure yango ozomona ke soutien ya population congolaise soutien ya bakonzi ya mboka mpona koaccompagner biso na projet oyo ya kosécuriser Kitambo po commissariat eza na face mais soki tosécurize yango na bafili barbele soki totie bacaméra de surveillance ekopermettre bapolisier batraquer profanation na kati boye bakonzi bokondane su police eza te mpo na caméra na azotala lelo na bamboka nyonso la police aza doté na technologie actuelle pour faciliter Moussala. Il y a besoin que tous en devoir de mémoire au tous ça là. Il y a on a faire visiter bino quelques endroits importants il y a Kitambo. Ndeko Kongo lisanga to kombona suka butikula na penza ndenge nini penza wanjebe na Congo ba ko sala penza propriété ana kati ya cimetière Kitambo ndenge penza ba ko tonga bureau na kati ya cimetière parce que bureau ezara soute bo monika tala mesa eruya ba kiti kute zarate ba ndeko le ba kiti 200 francs kasi ba ki penza ko offrir ba kiti nde bo moni ba ndeko na biso ba ko vana kiti pona un peu ba bi ba ko sala ngo penza malamu ba ko tina ba ordinateur ezate ke oya ko luka ndeko no ba ko makoluka na kaye kasi so ba fongola ordinateur ba talo pesi ndeko nanga kufa na 2005 na 2010 ba luki penza oza malamu mingi bo moni pe cimetière ya papa na mama ya Kondo Etienne Tshisekedi o bazali penza ba koko ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi bo moni tombe na ba donc cimetière Kitambo ezali penza cimetière moko historique o penza lelo so to beti histoire mboka na biso la plupart bato penza ba tombola mboka la plupart bato basala histoire na mboka Congo bakunda ba penza na cimetière Kitambo kasi to koloba penza initiative ya malamu ya bena Congo o penza ba ndimi penza ko bongisa cimetière kasi mingi cimetière to komo mona abandonné bato mingi ba ya le 1er août loko ezara journée ya ba mort ko kata matiti ya sala moins soin kasi bena Congo ba ye penza bino mo monita matiti ndenge entouré kasi ba ko kata malembe ba ko zikisa et après mikolo kolanda penza to kozonga soir bo mona cimetière Kitambo et kokoma penda malamu et kozara penza kitoko to mbona suka. Merci penza na oyo kimona si ma caméra Génion Mboui, merci na bonne soirée partout dans le monde entier. Merci à mon sponsor JBB Papa Social depuis États-Unis, mambote vraiment na Sele Tunga de Lausanne. Na bosante papa Jean Compaoré depuis Bruxelles na pesi bambote vraiment bambote na bino ba onyo so boko soutenir biso to singa bino bo s'abonner massivement bo cliquer ka bo liker ba vidéo na so et ozamala mo mingi ngamno soki nzamba zongi te to kutani penza na mikolo ezali koya.